Botondi na Loyembo batelaka ya Sango Alberto Pisinaye Mbote bandeko tokomi na etene mituna pe biano bobengi na 0998 23 97 23 na 084 10 78 364 090 68 16 742 082 06 35 12 bo komeli biso na 081 99 66 098 Tozwin de Koga Singa. Allô? Allô? Allô, bonjour maman Régine, bonjour mon père. Bonjour. Bonjour. J'ai une trois questions. Première question, Isa. Le Bamaka Sindekweli. Merci beaucoup. Première question, Isa Bou. Oui. Ce qui a tout le vie, pose un améthyste du soir. Et on a un Isa Bongo. Soki kaya na zunda kisa o Saint Joseph azaki na ngo epa ya mama tango Angelo abimilaki ye ayebisa ke kia bien si kia okobota mwa mobali kopesa kombo Yesu mena ye ayebi kia jemi wana ezaki na ngula ya ilimu sante soki Saint Joseph soki aboyaki yango pe asipaki yango kia eza jemi ya ngulu ya ilimu sante mena mpona nini kia abaki kia na kima mama Maria est-ce que ça compte bien à compter qui tient suka? Deuxième question, Isabou. Ce qui te dit que Nazala la maîtrise entre les baninga. Ce qui baninga n'a pas fait ça, ma bien en entendre. Na tika ba moto ga na considère que na ba moto na tina ki ma musika et pas en entendre. Na ça tout bon moto na tika. Suka. Qui na vie na la attitude moko na baninga na réunion. Tosambelaka il faut que limbisa baninga na nzambe soki na lobi elimu mosato ezakati na ngai na koyeba bango ndenge nini. Merci Nandeko Eli Bozito Ndeko Eli sungaka biso o se positionner esika ya malamu mpo toyoka yo pe malamu mpo toyoki yo penza na kokosoa mutuna ya yambo tango Saint Joseph azokoyebisa na nzelu te akima mama Santo Maria. Est-ce que wana ezalaki kokanga motema to ndenge nini? Merci Nandeko Eli, merci na mama Regino asali sipote toko kakotongolo mituna ya Ndeko Eli mutuna liboso etali bongo Saint Joseph na kati ya mikanda misantu balobi boye Saint Joseph tango yoki te mwasi waye akumbi zemi azwi mokano te babala na lisusu te soki azalaki na maîtrise de soi te soki ayebaki komibatela te mbele alingaki abimisa likambo yango penza na désordre kamata kaka ndakisa moto oyoki te bolongani boyo azwi akumbi zemi na libanda nzoka nde to pe fiancé ya yo akumbi zemi ya moto mosusu normalement po ya biso bato komibatela penza ekozala te okozala na maîtrise de soi te okotomboka penza mbele okobeta okofinga okofunda okoyebisa na bato ebele po ya kokitisa bolongani boyo bongo na bongo kasi Saint Joseph asalaki yango te balobi te alingi bakabwana alingi aboya ye kasi na bonkutu elembo te azalaki moto oyo ayebaki penza komibatela azalaki na maîtrise de soi azwi mokano kasi po ya kobatela dignité ya bolongani boye po ya kobatela bolongani boye alobi te akosala yango na bonkutu pe tango anzelo ayebisi ete kamata ye zambi oyo ekweli ye euti na elimu santu Saint Joseph akokoba komibatela to pe maîtrise de soi zambi akolinga kosala oyo nzambe ayebisi ye na nzela ya anzelu akokamata bolongani boye bo akokamata fiancé ya ye Maria bo bolongani mutuna ya mibale oboso ya baninga lokola te baninga bakotungisa mbele moninga moko abeti yo bongo yo olakisaka la maîtrise de soi ezali bongo elingi koloba te omitika babeta yo bafinga yo basala ndenge balingi eza bongo te topesaki ndakisa ya Yezu tango topesa ye mateya na lifalansa tango babeti ye azongisaki mbata te kasi atuni okobeta ngai mpona nini
elingi koloba te na tango zana baninga soko monite bakonyokola yo okomitika te okointerpele bango okoyebisa te bosala mabe kasi okosala yango na komibatela okosala yango na boboto osala yango na douceur na bolingo bongo na bongo. Motuna ya misato nakanisi ezalaki bongo akoyeba ndenge nini soki Elimo Santo azali okati ya ye ezali bongo iyo ezali bongo ezali bongo mbuma Elimo Santo ezali bolingo maemanso makotinda biso na nzela ya kolakisa bolingo na baninga euti na Elimo Santo yango wana Maye Santo Paul alobi na Galate teni ya mitano molongo motuku ibale na ibale kino motuku ibale na isato ezali ya motu ya penza Zambie kotalisa biso polele boni tokoki kososolo ko discerner po ya koyeba soki likambo songolo to pakala euti na Elimo Santo to pe euti na Satan o euti na Elimo Santo ezalaka se bolingo. Zambie Santo Paul alobi te mbuma Elimo Santo ezali bolingo kobota esengo boboto kosalisana kokanga motema bongo na bongo motema ngolu pe komibatela mansomana euti na Elimo Santo yango wana po ya kodiscerne po ya kososolo likambo oyo nalingi nasala euti na Elimo Santo to oyo ngai nasala euti na Elimo Santo soki omoni te ezali likambo osali yango na bolingo ezali likambo epesi esengo ekolisi boboto osali yango mbele na kokanga motema to pe osali yango na boboto na motema ngolu na komibatela mansomana ezali bilembo te oyo osali to pe oyo kanisi euti na Elimo Santo. Oui, allô, maman Régine, mon père Roger. Dans un moment, deuxième question par rapport à l'évangile, le Natongo. Yesu Kristo ayokipi na motema topemba la kanda wakina deseso Zambie ati mingi pe sali pesu wa miracle mingi kasi batu babongwani te ebongo alobi comme etumba pesa kina bango alobi batu loko ya boye bakozwa etumbu na mokolo ya suka koleka oyo eleki Sodome na Gomora. Voilà. Sango. Tokoliki ate ndeko maestro Guy Pascal lelo amitungisi mingi po ya kobenga biso tokoliki ate mbala ya sima ntango akobenga biso makambo makotambola malamu soki natongoli na bokuse penza Maye alobi alingi mbele atuna Yezu alakeli etumbu bongo ngolo ezali wapi mbele ezali likanisi lia ye soki ezali bongo eyano ezali boye etumbu ezali nzambe moto akopesa yango te biso moko tomipesaka etumbu oyo loni nde yango okobuka tokobuka oyo toloni moto oyo aloni makambo ya mabe akobuka pe ya mabe oyo aboyi sango elamu lokola te aloni mboto ya mabe akobuka pe ya mabe Zambia aboyi sango elamu yango wana etumbu tokoloba te nzambe apesi etumbu kasi en réalité soki totali malamu penza etumbu tokozwaka na bomoi bwa biso na se topesima bomoi bwa biso soki okeye na linfelo to na paradis ezali nzambe te ezali nde yo moko ozali kobuka oyo olonaki oloni boyambi okobuka boyambi oloni elike okobuka elike oloni bolingo okobuka pe bolingo oloni ya mabe okobuka ya mabe oloni maye matali misala miansuni œuvre de la chair lokola koyina baninga lokola zuwa lokola kanda ekobo bongo na bongo soki oloni yango okobuka pe ya mabe yango nde okozwa etumbu euti na nzambe te kasi na maye yo osalaki obuki oyo olonaki. Botondi sango ntokozwa pe mutuna ndeko mosusu bokeseni bozali kati ya elimo na pe molimo soki ezali sango osunga ndeko Clément Chimbalanga. Merci na ndeko Clément. Molimo tokobenga on ali falansa âme ezali eteni ya nzoto eteni ya bomoi bwa biso eteni ya moto oyo kowa te
soki motawei nzoto ekopola nzoto bakokunda yango kasi molimo ekowa te molimo ekozonga epai ya nzambe elimo ezali bongo nzambe tobengi elimo santo azali bongo persona na basato ya bosato bosantu bwa nzambe nzambe tata mwana pe elimo santo yango elimo nde yango wana kasi oyo ezali okati ya biso oyo kowa te ezali molimo elimo azali elimo santo bapesi ye biso akiteli biso mpe akosalisa biso po te tokolisa bomoko biso na nzambe po te tobenga nzambe tata to mpe aba kasi molimo ezali eteni ya moto lokola nzoto na molimo ezali biteni ya biso ya bomoi bwa biso bato molimo ekowaka te kasi nzoto ekowa ndeko mosusu azobenga alo ezali papa Emile Mboso nakatanaki oui papa Emile nazalaki na mituna misato motuna mibale pere ezalaki mpona mikuwa ya Ezekiel oyo ekaukau ezalaki na lobwako awa nakozala na mituna mibale na nani oyo motuna liboso ezali boye ezali barealité esalamaki to ezali adage ube parabole moko boye ya mibale soki ezalaki makasi ya nzambe te pouvoir ya nzambe oyo azali kotuna Ezekiel ke mikuwa oyo ekoki kozonga na bomoto alobaki ezali yo moko nzambe moto yebi nazwi mikolo ndenge tozokovivre pasi oyo nakolobaki ezali volonté ya nzambe ye moto alingi ke richesse na biso baexploite yango na baétranger to tozali kofuta masumu oyo tosalaki toboma barebele tozotumba mutu lokola mbeka peut-être kozala kanda ya nzambe te tozali kofuta masumu pere envie na yo ezali kaka po tokoyisa boyambi na biso te okote ya biso ndenge nini na motuna na ngai oyo nasini ya misato ezali na sango elamu ya poso eleki ya lomingo la 15 yezu akindi bapostolo na ye alobi bokende na bandaku ya bana ba Israel oyo babungami bokote epai ya bapagano te bokote epai ya bapagano te epai ya bato basuki te te yezu azalaki na pasifi te nayebi te pere anvi na yo merci na yo papa Emile Mboso. Merci mingi na papa Emile po ya mituna misato atuni motuna liboso mikuwa ya Ezekiel po batalisi biso na buku ya Ezekiel mikuwa mikauki penza kasi talaka misuni mikobota likolo ya mikuwa pe bato bakosekwa ezali lisese ezali moulani Ezekiel azali profeta ateyaki na 6e siècle yambo tama ya Yesu Kristo tope toloba mibu nkama mitano yambo tama ya Yesu Kristo na eleko ena ekolo ya nzambe ekei bombu na Babylone bakei bombu pe na kati ya bombu kuna na Babylone Ezekiel akozwa toloba limoni tope vision oyo kotalisa ete mikuwa mikauki kasi misuni mikobota likolo ya mikuwa pe bato wana bakosekwa ezali bongo ekolo ya nzambe tango ekolo ya nzambe kei na bombo kuna na Babylone ezali lokola liwa c'est la mort d'un peuple zambi bakitisi bango ba humilier bango bakei bombo na Babylone kasi maye Ezekiel akomona bolimoni etalisi te atako bana ba Israel bakei bombo na Babylone ezali suka ya bomoi bwa bango te nzambe akokoba kolakisa ngolu ya ye ona ekolo ya ye ekolo ya nzambe kosekwa baleki na kati ya pasi bakei exil na Babylone bombo na Babylone kasi bakozonga pe bakokola bakozala ekolo moko penza ya monene pe ya makasi na kati ya molongo kino moi mwa lelo bana ba Israel bazali ba juif bazali kino moi mwa lelo etalisi te lisese wana moulani wana Ezekiel ekokisami
bakendaki exil kala tango bakendaki exil bakei bombe na Babylone bato balobi te sili bakotangaka lisusu kombo ya bayuda te esili po ya bango kasi nzambe asali te nsima bombu bazongi na ekolo ya elaka batongi ekolo batongi tempelo batongi Yerusalem mpe nsima ya mibu bakoli kino moi mwa lelo bazali na Israel mpe bakokokisa mitindo ya nzambe ndenge ekomami na kati ya bondeko bakala. Motuna ya mibale pasi eye bana Kongo bakomono euti api tumbu ya nzambe to ndenge na uti kopese yano na kanisi na ndeko Guy Pascal nzambe apesa ke tumbu te tokobuka nde oyo toloni yango te tokobuka eloko nini toloni toloni motema mabe toloni égoïsme moto na moto akomikanisa esika te tokanisa ekolo esika te intérêt ya ekolo ezala likolo bolamu ya ekolo toluka yango liboso ya bolamu ya biso tokoluka bolamu ya biso moko moto na moto akoluka bolamu ya ye na libota ya ye tobosani bolamu ya ekolo toloni égoïsme tokobuka mpe mbuma ya égoïsme toloni lisusu nini toloni bokabwa nde division esika te tozala bomoko motema moko division moto na ngambo ya ye lokola toloni bokabwani tokobuka mpe mbuma bokabwani bolamu bokozala te toloni lisusu nini toloni toloba nini lisusu la paresse goigoi esika te tomipesa na mosala mbele mosala esalemaka mpenza malamu te tokobuka mbuma ya goigoi talaka mai nakoki koloba tokanisa te te nzambe ayini biso tosali soki nini te ezali bongo te ezali mabe tokosala esika te tokolisa mbuma ya Elimo Santo bolingo kolinga ekolo koluka boboto la patience kokanga motema bomoko koluka bomoko la serviabilité kosalisana motema ngolu nakanisa baninga bana pasi ngai nazwi ebele baninga bazangi nazala motema ngolu nakanisa bango nasala manso pote naluka bolamu ya ekolo moto nyonso azala malamu soki tokolisi makanisi maye mabongi maye mboka ekobonga eza likambo ya nzambe te ezali biso moko kasi nzambe akosambisa biso toloba te ezali etumbu ya nzambe c'est pas une fatalité tozali na tina ya kosala soki baséance ya prière ya exorcisme po te baexorcize mboka na biso non ezali likambo wana te ezali likambo ya motema ya bakongolais moto na moto se bayeba kokamba mboka te kasi biso banso mitema ya biso mizali ndenge nini toyokaka liloba lya nzambe tobongola mitema soki tobongoli mitema soki Elimo Santo oyo tokula bato mingi balobaka ngai nazwi Elimo Santo akoganga kuna Elimo Santo ayebanaka na koganga te ayebanaka na bolingo mbuma na ezali bolingo Galate 5:22 tala mbuma Elimo Santo bolingo Elimo Santo tozali ba Kristo te ebele ya ba Kristo nakanisi soki 80% ya ba Congolais to ba chrétien biso banso tokula Elimo Santo ozala catholique protestant église de réveil nzokande Elimo Santo mbuma na ye penze ezalaka bolingo Galate 5:22 soki bolingo ezali te kati ya biso bolingo ya mboka ezali te tosenge komituna eske ya solo penza Elimo azali kati ya biso azali Elimo Santo to pe Elimo mosusu Botondi Sango Toyoka Papa Commando Augustin. Bonjour Maman Régine, bonjour Nganga Nzambe. Merci pour ya mate ya malelo likolo ya métis de soi tope komi batela. Yo Nganga Nzambe mate ya kitoko. Kasi lobite esika ya likambo nyonso liboso ya likambo nyonso toza na maîtrise de soi. Mingi pendana motuna ndeko Elia tuni likolo ya moninga abetio olobito za maîtrise de soi pe tomi batela. Kasi na ko tuna boni po ya biso baye tomi pesi po ya ekolo ekwela biso te mokona mokotoza na zamba po ya kobunda po ya ekolo kasi liboso ya monguna oyo akotake biso à chaque fois toza na maîtrise de soi ndenge nini pamba te soki toza na maîtrise de soi
elakisi te to observe to yeba eza ndenge nini kasi suka nango biso pe tokozongisa oyo akokufa akufi ezalaka bongo sikoyo mpona biso maîtrise de soi na biso bo basoda na champ de bataille tokozala nango ndenge nini nganga nzambe olimbola mwa moke pamba te ntango ekwelaka te ntango mosusu tokobunda tomonanaka te seulement boyoki bango baatake lokola toyekoli yango boyoki observation ya baso ya manduki boyebi te babandi na manduki songolo biso mpe tozongisa boye mpona likamboli ya biso tokozala na maîtrise de soi ndenge nini ya mibale likolo ya maîtrise de soi est-ce liboso ya misala mi ya ngolo tokozwa maîtrise de soi ndenge nini ndakisa nazwi likoki lina nzambe asungi mbele nazwi mwa mosolo na libota ntango mosusu ndenge olobaka te bakotiela yo motema na libota kasi mokolo na mokolo ntongo nyonso okolamuka bana kelasi bakoya noko to papa leki ozali kopesa bandeko bakoya bandeko ya quartier tututu ozali kosalisa bo misala ya ngolu bo elobi nzambe kasi liboso ya situation wana tokozala na maîtrise de soi ndenge nini parce que ezana bato basu mpe bakoya kosenga baza mpe ya libota te kasi baza mpe bato malamu te tokozala na maîtrise de soi ndenge nini merci nganga nzambe na suki wana pamba te mosala moko koleka. Merci papa Commandant Augustin. Merci na papa Augustin. Motuna moko ya ndeko mboso etikalaki tango yezu atindi bapostolo baye ayebisi bango bakende se na ndako ya bana ba Israel elingi koloba nini est-ce que yezu alingaki se ba Israel bapagano te topesaka yano na kanisa eleki mwa mikolo tolobaki te nzambe asalaka makambo na molongo moto na ngala ya ye ezalaki ngala ya bana ba Israel yezu alingi abanda naino na Israel tokomona pe na kati ya bikela ya bapostolo Santo Paulo na mibembo akosala akobanda kote ya na sinagoga akobanda epai ya bana ba Israel zambi bango bazalaki deja na bapréalable bango bazwaki deja likabo ya bondeko bakala lokola bondeko basika ezali bongo eteni ya ibale ya Biblia liboso bondeko bakala na sima bondeko basika yango akanaki te ate ya d'abord ate ya liboso penza bayeba ki bondeko bakala abandi epai na bango pe na sima bakote ya bapagano bayebi bondeko bakala te zambi tango eklese ekoli bayebi bondeko bakala bandi kolanda yezu bayoki sango elamu bango pe bakosalisa po te tango bakote ya bapagano bayebi bondeko bakala te bakoka kotongolo bondeko bakala na pe bondeko basika talaka tina nini abandi na bana ba Israel pe tokomono te na buku ya bikela ya bapostolo na moi sango elamu ekokenda pe pai ya bapagano mingi penza nzela ya Santo Paulo na bondeko na kati ya sango elamu pe atako yezu alobi te bokenda naino pai ya bapagano kasi tokomono epai ya bayuda bolimbisi epai ya bana ba Israel kasi tokomono te boko bapagano pe bakozwa gracia lokola mama wana azalaki ya moto ya Kana bakana na yana asengaki gracia po ya libiki ya mwana wa ye yezu alobi te liboso penza bana ba Israel kasi atako bongo lokola mama azalaki na boyambi mwana wa ye akozwa libiki lokola te libiki ya bapagano ekomono pe na kati ya sango elamu kasi mingi penza na buku ya bikela sango elamu kofungwa mapenza na nzela ya Santo Paulo Barnaba Sila bongo na bongo bakomema sango elamu epai ya bapagano mituna ya papa Commandant Augustin poya bandeko babiso bazali na mampinga ezali vocation tobosana yango te na kati ya mikanda misantu tokomono te basoda bakolakisa biso ndakisa boyambi mbala mingi kamata soda oyo alobaki liloba kitoko penza pe etikala na kati ya misa loba se liloba lioko mosali wanga ya kobika azalaki mokonzi ya basoda asengi yezu abikisa mosali wa ye tango yezu alinga kende pai ya alobi te ngai nazali mopagano koye pai ya ngai te kasi loba se liloba lioko mosali wanga ya kobika azalaki soda kasi boyambi boye etei biso pe losambo soda wana asalaki loba se liloba lioko ekoti kutu na kati ya misa
lokola te na kati ya mikanda misantu basoda bakotalisa biso ndakisa boyambi. Nani akosakola na se ya kurose te moto oyo azalaki penza mwana wa Nzambe? Ezali soda, le centurion romain au pied de la croix. Tango Yezu awei soda ona atali alobi te Yezu azalaki mwana wa Nzambe, asakoli boyambi boye. Lokola te basoda mingi bazali bato boyambi makasi. Lokola pe papa Augustin azali moto boyambi longonia. Bongo mosala bakosala ngo na boyambi. Soda mosala ne ezali koboma bato te. Po azali moto boyambi ayambi Nzambe, ayebi te Nzambe alingi tete to boma baninga, ayebi yango. Mosala mo ezali kobatela ekolo. Pe soda ayebi yango. Tango akei bitumba elingi koloba te banguna bakoti na ekolo ya biso yango, akei pote abatela ekolo, akei pote aboma te, akei pote abatela. Kasi na mosala ona akobatela ekoki kokweya te, asengeli kobeta lisasi. Akobeta lisasi pote monguna kima. Kasi soki kwei te tango abeti lisasi monguna akufi, elingi koloba te mosala mo ezali pote aboma bato. Mosala ne ezali wana te, mosala ne ezali kobatela. Kasi na tango akobatela ekoki kokweya te tango abeti lisasi pe malheureusement monguna wei. Kasi tina ya guerre ezali koboma te, ezali po ya kobatela. Ezali maye ecclesia asengi toteya, ezali na catéchisme église catholique. L'idéal serait topé likanisi ya kitoko ezali te kokanga banguna okangi bango, obomi bango te kaso kangi bango tie bango na boloko pe ko traiter bango malamu. Ko respecter dignité ya bango bongo na bongo. Tala maye ecclesia akosenga. Kasi souvent ces ba cas de force majeure, solution mosusu ezali te, nazali kobatela. Kasi na mosala nanga kobatela talaka lisasi na beti ebomi monguna. Motuna mibale ya papa Augustin nazui mosolo ozali lokola likonzi ya libota. Okopesa bandeko bato basusu bayepe ozali kokaba ndenge na lobaka mbala na mbala, kokaba kaka te kasi salisa po te bango pe bakoma makonzi ya libota. Malamu batanga kelasi bazwa mosala comme ça makonzi okati ya libota ezali ebele. Soki ozali kaka likonzi yo moko ezali pasi mingi wana toli na kopesa. Kasi ezali pe likambo lokola alobi likambo ya maîtrise de soi to pe komibatela, ezali likambo oyo osengeli koplanifie na suka sanza tango zwi mwa lomeya koyeba te oyo ekosalisa ngai po ya libota, oyo ekosalisa ngai po ya babola bongo na bongo. Okoki kosalisa bato banso te, c'est impossible. Kutu Yezu alobaki les pauvres vous en aurez toujours. Okosala oyo okoki, mais il faut planifier. Planifier sika okoki to koyebisa na ndeko te na koki te, na kosambela po te Nzambe asalisa yo kasi na koki te. Tala ndenge osengeli kosala, ça doit être planifié. Soki ozali kokaba na désordre mokolo moko kozanga na tango ya pasi mbele mwana abeli osengeli kokende na l'hôpital mosolo ezali te po okabaki. Alors koplanifier yango koyeba te bona suka sanza oyo ezali dîme, oyo ezali libonza na kati ya ecclesia, oyo ezali po ya babola, oyo na kosalisa libota, kosala mwa budget de façon que osala oyo koki kosala. Tosukisana ndeko yo. Bonjour mon père. Bonjour ma radio. Merci beaucoup mon père pour cette belle catéchèse. Par rapport à la maîtrise, je me suis retrouvé un peu. Et je me situe parmi les gens qui ont la maîtrise, mon père. Et il y a certains événements qu'on peut connaître dans la vie qui arrivent à nous troubler, mais si on n'a pas la maîtrise, on risquerait d'aller rencontrer les charlatans qui vont commencer encore à vous endormir davantage. Mon père, j'ai connu une situation, il y a de cela plus de 3 ou 4 mois, des rêves qui n'est pas du tout intéressant, mon père. Je rêve des gens qui sont partis, qui sont déjà dans l'au-delà, parmi les membres de ma famille propre, ma famille biologique. Moi, avec mon père, on s'est séparés il y a de cela 33 ans. Mais mon père est mort il y a 8 ans.
Ma mère également, elle est morte il y a 11 ans. Et un grand frère qui venait de mourir il y a pratiquement 3 ans. Mais il arrive des fois, mon père, je rêve. Je vois mon père qui vient bien habillé, assis dans une belle chaise, en train de donner des conseils, de présider des réunions, de prendre des décisions. Je me suis calmé, je dis, bon, ça, ce sont des rêves. Après, je vois un grand frère, celui qui venait de partir il y a 3 ans. Je le vois dans un coin là avec des amis, très souriants. Et quand je me réveille, je me dis, mais ça, c'est quel genre de rêve? Toujours avec la maîtrise, comme j'avais la maîtrise, je n'ai partagé à personne. Je l'ai gardé. Mais ce sont des rêves qui sont répétitifs. Hein. À tout moment, ça arrive. Dernièrement, ici, il y a 3 jours, j'ai rêvé ma mère, qui n'est plus en vie. Il y a de cela 11 ans. Sa cousine aussi n'est plus en vie. Et ma mère m'appelait. J'étais avec des amis de la chorale, là où je chante. Et ma mère me dit, viens dire bonjour à ta tante. Quand je regarde comme ça, je dis, ce sont des rêves. Je me suis réveillé, je me suis dit, finalement, ça devient quoi? Mais j'ai la maîtrise. C'est du bon côté de moi. Je voulais, mon père, un peu avoir un peu d'explication par rapport à la matière. Pourquoi des rêves pareils? Est-ce qu'il y a eu des messages ou pas? Merci beaucoup, mon père. C'est votre auditeur, humble serviteur, Guigui Piana, maestro du Sacré-Cœur de la chorale Boyambi. Merci, Nandeko. Sango. Merci, Nandeko. Pa Motuna Tuni, Likamba Ndoto. Ezali, c'est une particularité africaine, hein? Du moins pour autant que je sache. Te Ndoto, Ezali, Eloko Penza, Namukili Afrika, Totiaka Litomba Mingi, Topesaka Motuya, Nandoto. Lokola biso na bandeko ya Yezu, na eleko ya Yezu, mimeseno ya bango, miulanaki, mingi penzana ya biso mukili ya Afrika. Yango wana po komono pe na kati ya mikanda misantu, mbala na mbala, Nzambe akoleka na nzela ya ndoto po ya kopesa message, po ya koyebisa bolingi bwaye na boko bato. Lokola Joseph na bondeko bakala, tope Daniel, tope Yosefu, tata mobokoli ya Yesu Kristu bazalaki bongo na likabo ya kolota maimako ya sima tope kulimbola ndoto bongo na bongo. Ndeko lobita akolota bawei, akolota papa waye, mama waye, bandeko baye basi bawa na ebite na mokili ya Afrika bandoto ya bongo mbala mingi bandeko bakolobate linkolobate baye kozwa yo mbele yo po lingo wa epesaka mwa kobanga mbala mususu. Yango wana ndeko lobi te ye akobanga te azali na maîtrise de soi ami bateli. Akobanga te. Longonya akobanga te. Osengeli komi batela kozala na maîtrise de soi. Komi tongisa te. Ekoki kozala nini. Nakoloba makambo masato ya liboso soki okokanisa bango na moi. Ezali normal. Baba ndeko note papa wa bota yo okanisa ete okokanisa ye. Soki pe mama si atika biso okokanisa ye. Ezali normal. Mama bota yo ozana ba souvenir ebele ya yo na papa wa yo na mama wa yo okokanisa bango. Okokanisa pe ndeko wa yo grand frère to pe petit frère ya wa okokanisa. Ezali tout à fait normal. Soki okokanisa ka bango mingi na moi na buto kolota bango. Ezali lokola mbuma ya imagination, uti na imagination. Oto salaka na moi ezongelaka biso na butu na ndoto. Oto kanisaka na moi ebimelaka biso na butu na ndoto. Donc ça peut être juste le fruit de l'imagination. Yami bale. Mbele ekoki pe kozala message parce que ba rêve prémonitoire pe ezalaka. Ba rêve prémonitoire. Lokola ndoto na loti ezali imagination kakate e uti na maina kanisa ki na moite kasi mbele ezali nzela nzambe aleki po tapesa ngai message na Bible ezali na moi mwalelo pe koki pe ozala kasi osengeli kososolo kotongolo koyeba est-ce que tango na kolota bango message nini nzambe alinga pesa ngai. Message ya liboso ezali te moto nyonso
mokolo moko akowa tango loti bayeba oyo senge kokanisa vite na loti bango mbele nzambe ayebisi ngai te nakundola te mokolo moko ngai pe nakokende lokola te na milengele toyembaka yango to milengele mokolo na mokolo zambi toyebi mokolo te toyebi ngonga te tango loti pe bango bongo oyo ezali conseil na kopesa senga misa po ya bango ndeko moko eleki mwa mibu tosolaki na ye alobi te akufeli moto aza kolota ye mingi nayebisi ye senga misa po ya ye asengi misa na nsima bandoto wana esilaka ese esalemi mbala mibale to misato ndenge nayebi na baaccompagnement tosalaka alors ngai mpe nakopesa conseil senga misa po ya baye libota baye batika biso mbele ezali ndenge ya bango ya koyebisa yo te tosengeli na lisungili ya yo sambela po ya biso mbele bazali na epongelo bazali na posa ya losambo po te bakoka koyingela na paradiso eloko ya misato na koloba ezali boye soki omoni te ekokoba okolota bongo yambo ya kolala osambela oyebisa nzambe te salisa ngai po te natongolo malamu mpenza message nini liteya nini olingi olekisela ngai na nzela ya bandoto tia yango na maboko ma nzambe mingi mpenza yambo te olala kobanga te yebisa nzambe polele tala ndenge na kolota mikolo oyo nzambe moko ayebi mpe koyebisa ye te asalisa yo peso elimu ya bososo lipote okoka koyeba liteya nini nzambe alingi alekisela yo na nzela ya bandoto wana tala mai nakoki koloba po ya ndeko ya Bokabwani kitoko penza esengo penza kosola na bandeko sima mateya koyoka pasi ya bango posa ya bango mituna ya bango po ya komeka kopesa mwa biyano autant que faire se peut et pesa ka esengo yango totondi nzambe motapesi biso libakuli kitoko penza totondi baebanso basalisi pote tokoka kokisali kaliye bomo meseno toko pesa pe merci na baebanso bakosunga radio ya mama mingi penza na eleko ya marathon pandémie ezali confinement ezali kasi talaka bolakisi penza te bolingi radio ya mama botie loboko na libenga po ya kosunga radio ya mama na eleko ya marathon mokonzi azongisela bino ebele penza merci.